bando solana docteur na yo wana ya praticien atuni est-ce que son azu bakisho na robika docteur ABC tout si ça en premier traitement après tout le monde a changement et puis au robika aux zonga na santé tout ça les zonga à ça les blagues moko fumu sabata lobi son azongi c'est que na roboti ça ouais, tu dois récupérer. Donc, ce sont là des souvenirs. Non, botakité. Abandon aux abakis, il y a Mundele. Coco Tsana Boko qu'on a je crois que, à mon avis, je pense qu'on même été salié retour. Voilà. Autaki Angola. D'après la Solena John, a eu un Kauti Angola. John Yemoko muta futela ki billet. John Yemoko muta bengisa ki. John Yemoko muta kipa ki ce jour nae kolia nae makambu nyonso. Il était confiant envers son médecin et puis alinga ki te batu bayeba. Comment est-ce que vous allez médecin déjà et puis otiki patient na yo akoma kozwa kisi ya bokoko? Je n'ai aucune déclaration à faire. Je suis émotionné. Je n'ai rien à expliquer sur ce cas, s'il te plaît, pour ce moment. Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement Correcteur News avec Yemoko Rachou. Bote na bino bandeko balandi ya Correcteur News TV, Rachou la caramel. Tozali vraiment na pasi pe mawa ya koyebisa bino liwa ya ndeko yaya combattant Kongomani na kombo ya Fumu Sabata ndito yebaki na kombo na ezali John Kabea. Tu es bien qui bon conseiller à mon le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en matière il y a culture na boende akufaki mokolo lobi ezala ki mardi na 12h lelo ezali bongo mokolo to ekutala esika wa piavanda kana limité na 11e rue babi moninga ya pasi moninga malamu ba ki na tango pasi yango to ye pona ko consoler maman na madame na ye na bande ko mosusu to kokuta awa ndenge la vie et za ko senga la biso bolingo ndito kiti na équipe mobimba ya Correcteur News TV de ma weja na sima caméra to koti na avenue na katsa lupangu matangi zali vraiment awa alors ndenge ko soki lamba gizo so zali vraiment le kuta Correcteur News TV to ba na bino soki likambo zali to yaka bongo ko sabino clair qu'est-ce qui se passe Fumu Sabata kufi na poisonté Fumu Sabata kufi na coronavirus Fumu Sabata beli diabète abela kango déjà yango ndem tasala ki crise et puis akufi donc Fumu Sabata akufi na diabète toza na kati ya avenue liboso lupangu papa ete kutinde kuna ya zali to go sola pe momoke bili bomoni ne do exibino na kati ne papa mbote maman ezali na mawande to eko sola nayo pona koyeba Fumu Sabata azali combattant azali muimboka Kongomani akufaki mokolo ya lobi mawawa na to pasi wana bandaki ndenge ni bon na bana s'attendre te nazaki na boulot bana vie mo buna ebie imutapesanga motivation ki nazali na combattre na lukambongo to vandi ne panata belé to vandi na bata belé donc tata na babuna passe na motema parce que on a des jardins na mamune nyonso eza kolona la fleur nae on tandandi là dimanche nazaki na vie kokutani abinga asinga kotelanga mercredi na ndako basalanga misala mwa mike zana bazo prendre que vie le mercredi qui vient akufi donc passe azalaki na mbeto apitane bato balobaka kokota ndako akotaki ndako to azalaki en plein azalaki kotambola et puis yende crise nde yemba moko bon wandi na weba tpona azalaki te selon na bazoka ba information de famille bazoloba azalaki na kati ndako
nde bakuta akasana salalaki bon susi nde nayebi te. Merci beaucoup madame. Oui, bongo ko consoler libota mama ya bandeko ya ndeko na biso Daniel Kabia tobenga ka Fumu Sabata. Moi emo na ndeko na yo wana combattant parcours na ye et na ndenge ya kufi. Pasi wana ikutaki wapi? Bon, makambo yo, merci d'abord pour na motuna. Elo isalinga d'abord pas ezali kotala montoto bundi na ye ça fait longtemps. Ndenge mwa mbalo anyokoni o batu nyonso bayebi combattant ya tongo. Et komi mwa tango montako ko vivre montako lia mwa eloko. Akei kaka boye. Na ebité so na kati ya famille ba tiela na histoire ya que non, tozali na conseiller chef de l'état de l'Oaza Isouté. Et salinga passe d'aider. À ma grande surprise, ngana yeba kate que Fumu Sabata famille nanga. Batu nyonso bana kati ya ndawana ce sont des membres de la famille nanga. Nena yokukuta. C'est que maman kuluto ya ngai. Maman kuluto aba mère. Bana na yende na kuti bango nyonso bana kati ya ndawana. Tu vois yebisa ngai c'est à membre de la famille. Na nous na maîtriser te ba onyo so na kutana ce sont ya famille na mena eba kite ngai na Fumu Sabata koza la famille na ebite. J'ai ma grande surprise ndena okota wana ndena mona bandeko na nganyo so na katanda. Na eba kite. Et ça la nganzo to malile moyen pepe na tuna bango ndeko na biso na sens ni ya na mte puisque bango mo bazana na kata ole. Nde elo isalinga passe mona Fumu Sabata malgré azamutu. Mais malamu na ezalaki aza pembeni ya ba combattant alakisaka te ke aza autorité place nyonso batu bavanda kali etuluko ya bato kokuta ye na butu na moi eler ba conseil so ba kobanga batu ya vanda kaka na batu pe batu pe ya quartier oyo achaki pe moteme pa na ye ke un jour aosunga pe bango na kata quartier makambo nanu ebeli bien te monto akeka kaboy kona quartier ba oloba ke tozalaka na conseil chef de l'état lelo komiso bozana monto na avenir nde makambo ebongi mais sikoyo eloko nini to oloba na minute dena ko yebisa ba combattant nyonso na monde mobimba toku Philippe Nzaba oba mwana ya tongo ata ndenge sika président azali ayebi ke balongolinga monto moko boye wazala kipembeni nanga esalinga passe les lotoza mokolo ya mercredi je pense le vendredi mokolo nakenda kokutana na ndeko Eliezer tokutana na Fumu Sabata na ville nde seke mokolo nanga suka yangwana toza na ndeko nanga Robaz tokutani na ye na ville yazokita na motuka simbi bakoli na ye ato avi yabi abo sana te souhaite kokutana na ndeko Eliezer abi nazokota na hôtel de ville awa na aussi simple moi makambo moko boye esalaki c'est que yanga kolakana na ye yangwana c'était le vendredi alaki makasi alati veste moko boyani mais esalinga pasi batu baye bakaki to ana matanga eloto yebisa ba autorité na biso o akufi mais tokanisaka mabota tokanisa nde mabota ezate tokoya to rendre mon hommage na l'air ya kokunda ye tout menasuka bambandone famille bambandone nyonso esalaka pasi ngana oloba oyo ayebi Fumu Sabata famille yango l'air toko komona bolingo ke non bolingo a parti bolingo a présidence famille yango puisque bako traiter matango lokole ya mwana moko te ya 12 ans mwana ya 15 ans non isa normal te faut batala quand même na banzi ke to kota na kati totala quand même batu ndenge bavandi mama zawana zoko kata koloba te mais eko sala un peu passe balobi azalaka na tension te eloko ebeza ko tungisa ezande sucre nde tungisa corona te zape poison te ne balobi non et ali sucre nde maladie azalaka na yango balobi sucre mataki na selon ya koyoka explication ya mama alobi sucre ala na tension te aye tamsusu na ba condition ba pesa ki yeke na docteur na ye tamso ki ko sankisa na banzete bo amela wa biloko marko nde biloko esali ko compliqué eza corona te soki l'état congolais lokola aza officier aza moto homme d'état l'état ndako yeba ko sali lisusu
ba autopsie ba yeba les choses puisque liwa ya lelo toyebi yango te biso tokoloba ke ezali diabète mais l'état tango akotala mutu na enda ko vérifier ko yeba peke e ali nini mais esalinga yi pasike kokote pa na biso boye mais mutu nanu a honoré famille te que quand même bayoka solo ya bokonzi nan tomoni yango te c'est que batikali na solo apamba ya oyebaka ke non tozalaki na mwana za conseiller chef de l'état mais bango nanu ba net muntu a chebilanga na ye a che masango ekoli ekomi tango akobuka abuki na ye logo te lelo esalinga passe merci pokote to perdre naza elo oloba te mokili batu bayoka info puisque a mutu munene naza grande sœur na ye cousine na ye sango ebandaki bino ndeni nayoki sango ya maladi te donc lobi kaka navandi nayoki kaka akufi aza kobela te toyebi toyebi kazaka diabétique asalaka bacrise basoignaka ye abikaka me oyo alobi nde elekeli biso akezwa mutu moko soi-disant docteur ya bokoko toyebi ye te akoti na ye na lupango mama amoni ye te abandi kosoigne batension ekomi okita ntina ndenge ya kokufa boye donc tosali eloko ata moko te c'est comme ça. Papa, c'est moi malobo muke. Bonjour ndeko. Bonjour. So botali elilingi azad kokate mais bokotala quand même akokata koloba te botali parce na ye talana. Non, Fumo conseiller c'est mon chef direct. Donc na kokate pourquoi? Parce que eza mort moko donc séparation douloureuse ndenga kufeli eza façon o muto akufa te. Donc ezolekela ti siko nazomona neti akufi te me alali mais nayebi te soki na kokende kolamusa ya kolamuka non eza akufi o boye na boye te eza liwa oyo biso mo tomoni yango na maboko tomoni yango na miso plutôt. Non aza arrêté parce que nga moko na encadraki ye. Donc nakangaki azate que nous azaki libanda te azaki pa na biso na kati ya ndako. Donc akufi na maboko na ye. Ah ouais na maboko na biso nyonso. C'est que médecin na bakangi normalement na koka kotika ete parce que na mona ke liwa ya mokonzi na ngai utaki na maboko na ye. Tozolinga toyeba vérité sur liwa ya ndeko na biso parce que c'est pas normal muto ya kaka boyo na uti Angola batininga na ya kosoigner ye sans membre ya famille ata moko te ayebi akitika boyo ti na kati ya chambre na yo na yo kosoigner ata bayebanaki na ye libanda mais fallait quand même mama na zawana fallait ki akita na maboko ya mama te mama nga mutu tel docteur boyo na ye kosala boyo na ye kosala boyo elo mote faut te ba vérité mutu na uti wapi mala moko ti na chambre tokoyeba vérité tosi tokangisa sa kuna na kasho tokoyeba vérité na ebite azaka oui merci na quartier boza ba voisin ya Fumu Sabata alors sango na ye aliwa bino boyo kaki yango ndenge nini sango yo epesi biso pasi makasi po tosepelaki azalaki mokonzi na quartier pe tosepeli tozwi pe conseiller ya président tosepelaki pe azalaki mutu malamu ayebaki kofanda na bato mais toyambaki yango bien te quartier mobimba toleli wenze ekangami baboutique nyonso ekangami awa ezalaki somo en tout cas biso penza batalela biso likambo oyo liwa oyo po esutusi biso mutu akufa kaka boye sikoyo mama azalaki veuve lelo bakokunda mokonzi mama babosani bano babosani mokonzi ya mboka akanisa pe musala munene combattant asalaki bakanisa libota bakanisa pe quartier toza na esengo te toza na matanga tobungisi mutu munene mutu amalonga voisin na bino Fumu Sabata azalaki na libota mobimbo ko expliquer biso toyeba moke azalaki na libota aza mwana ya liboso na libota azalaki mutu moko social ayebi kofanda na batu moninga ya bana mike moninga ya bapaka moninga ya batu nyonso mutu ya relation to perdre mutu to perdre mais Nzambe
ayamba ye kaka apesa nesi atiki baleki bon mwasi en tout cas wana penza vie privée na mozindo penza na koti penza te na yebi penza te. Merci. Zali kokota, je suis Moussaou, na arbitre kokota na biso. To sula na bandeko to kuti. Mbote. Papa bolimbisa po na mawa o to zaina yango. Tungi vraiment to yeba Fumu Sabata, combattant, conseiller à mokonzi mboka akufi nini. Biso pe esali biso ka surprise. To yebaki te tozalaki na base. Faire ba 10h, so 11h, to yeka ba sangwezo ya. O Fumu Sabata akufi. Sabata akufi. To tiena no tembe des personnes. Titi. Soli kamwe balopi boye photo kitana. Awa to kuti ba te bele. Kuti mituka président c'était le mikuna. To kuti batu awa kufili na ndako na ye. Ba bloka ki porte. To kuti la police bazaki wana. Bazo sala constant. Et quand nous avons dit que nous avons na cinquantenaire, et ça c'est une surprise. Tukoti na kati ya ndako, isika wapi batu bafandi na matanga. Mbote papa. Mbote ndeko. Bonjour. Mr. Moke, na sangwa mawa. Kasi Fumu Sabata zali moto pamba te, zali moto yo peuple congolais ataki penza misu. Pe lika pa ina ye kombo yo kasangu ya kufi. Sans koyeba ki hôpital nini asalaki koyeba ki abelaki nini et puis si penza passe mingi ko expliquer biso na moins détail moke. Bon, Fumu Sabata c'est plus qu'un ami. Nabainaï ça fait plus de 25 ans. Plus même, nako calculer ba date. J'étais surpris hier dans les réseaux sociaux. Il y a au moins que les conseillers décédés. Le Naïkimba, on peut vérifier si réellement il était décédé. Donc, au-delà de cela, Fumu Sabata a été quelqu'un qui est vraiment très proche. Moi, témoignage, chaque fois qu'il avait des problèmes, place à mon Carbando, il s'est reposé, c'était chez moi. Même quand j'étais encore chez les parents, ils venaient à la maison. Parce que à Bandao Zabaki, il y a Mundele, Koko Tsana Boko Konakait, je crois que, à mon avis, je pense qu'il y a même des saliers retour. Non. Je me rappelle même, Bandao Solana, docteur Nayoana et praticien. Atounie, est-ce que son azuba kisho na robika? Docteur Ebissier, tout aussi ça en premier traitement. Après, tout le monde a changement et puis au robika au zonga na santé tout ça et zonga. À cela blague moi quand Fumu Sabata lobi son azongi c'est que na roboti ça. Akuna seka qui na bi ouais tu dois récupérer. Donc, ce sont là des souvenirs. Non, Botakité. Autaki Angola. D'après na Solena John, a Kauti Angola. John Yemoko Muta Futela Kibiye. John Yemoko Muta Bengisakie. John Yemoko Muta Kipakie. Ce jour nae, Kolia nae Makambunyonso. Il était confiant envers son médecin et puis il a quitté Batubaïba. Bon, mon John Hazam Morosoki a l'ingil Kambo, à Kendana, Penati Nasuka. Ce qu'il a convaincu au fond de lui de quelque chose, il y va jusqu'à la fin. Azam Penza très déterminé. Non, mais c'est ce que je dis. Vraiment. Même tant que docteur Naé, soi-disant docteur Naé, pour me dire voilà, traiter. Je ne sais pas. Moi, je suis venu ici pour donner en fait ma version de fait
depuis les solo wana et banda moi avec John. Depuis jeudi. John m'a appelé jeudi. Ndeli solo a présenté nga docteur wana voilà muto azo traiter nga. Nani? Abandaki traitement samedi. Abandaki traitement samedi na pourquoi? Et le dimanche, John m'a appelé, Fumu Sabata pour ceux qui connaissent. Fumu Sabata m'a appelé dimanche matin pour me dire je me sens bien, j'ai bien dormi, natubi piqûreté, karakis na mela kwana, je suis en forme. On a dimanche. Oui, Ezaki a omela. Médecin, il y a Mondele, vous coupez ça avec qui c'est Mondele. Comment est-ce que vous allez médecin déjà et puis au tiki patient na yo akoma kozwa kisi ya bokoko. Je n'ai aucune déclaration à faire. Je suis émotionné. Je n'ai rien à expliquer sur ce cas, s'il te plaît, pour ce moment. Oui. Je suis tellement émotionné, madame. Je ne saurais faire aucune déclaration pour ce moment. J'aimerais que ce dossier soit d'abord refroidi. C'est encore chaud. Je n'ai rien à faire comme déclaration pour ce moment. Mais tant que son médecin, il est mort avec le poison, avec le Covid. Non. Je dis bien, je n'ai pas aucune déclaration. Aucune déclaration. Je me réserve pour ce moment. Merci beaucoup. Bon, les bongo docteur, il y a Fumu Sabata, il y a déjà depuis, il y a Maute Kolbawa, Banda Fumu Sabata Zali Fumu, Banda Zali Paya Maman, docteur a traité, qui s'appelle Sakaye pour le diabète, Zali, qui s'y oya Mindele. Tout d'un coup, Anjimi, sa docteur déjà depuis Angola, il m'a fait les billets, aïe, pose un traitement et beaucoup, et puis eximité, peut-être un mélange, de MMI, de Konabiso. John Kabia na liwa na bine toza na kati ya libota bandeko nyonso bazali tokokoba kosoana bango wana tozali liboso ya mama Leki ya Fumu Sabata. Bonjour mama Leki. Bonjour mama Leki, toyebi kokufela mwana mais mwana na yo azali pe moto pamba te, azali moto oyo bato nyonso tu bayebi liwa na ye kokoleka inaperçu te yango tolingi mpenza tosolola mpo bato mingi bakoloba mosusu alobi poison, mosusu alobi Covid. Alors, liwa ya mwana na yo yendenge nini? Moya koloba te eza passe. Nga pe na yebeli yango na ba réseaux sociaux. Nga na yebi ka mokolo asuka onga na moni ye aye na ndako aye kokutana nanga azu kaka Leo Vera mama Leki oza nango na pesi ya Leo Vera aye nango na koya to ya kosolola komona nanga kaka na réseaux sociaux pe na on a landi vidéo wana na réseaux sociaux na kuti que réellement ezaye participer mawa bozalaki vraiment ebele bouti kolanda bongo ba témoignage na ba maman quartier na ba bandeko ne propre na bandeko yo basala masala pa na ye na docteur na ye moko a traitaka ye diabète na ye depuis azangi kutu na baloba na ba maman na ye tous un commentaire wa pesate eza mawa eza matanga tokosenga kana bandeko nyonso bayebaki Fumu Sabata ne plus mais atiki maman bandeko et puis mosala na ye ndenge ezali kosala epai mokonzi ya mboka. C'était vraiment un grand artiste ayebaki vraiment art makasi akufi na mayele na nyonso na makasi na nzoto combattant qu'il était jusqu'à la mort quand ndenge bango bayembaka botikala toujours branché topesa bino ba nouvelle mosusu ekoya na sima kaka mpona mambo matanga nde tokoyebisa bino comment est-ce que ekoleka ekobima mokolo nini qu'est-ce qui va se passer et enterrement mpe ndenge esala tout tokolakisa yango bino. Merci nde opesaka biso toujours confiance. Correcteur News TV Crash la caramel tozaka wana mpona bino. Merci na jelolema oyo jamtaki na sima ya caméra botikala malamu. Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV.
s'abonner massivement. Sur la Corrector News avec Yemoko Rachou.